Merci la bande de co. Bon, sa confiance, et fidélité, bon, mais ça, qu'on a magazine, nous, monde, c'est parce que, tu peux savoir vraiment information à solo. Tu vois, il y a communication à solo. Comment ça y est, ça y est. Mais, oh, tu vas traiter ma première belé, il faut se recourir. Et pas un mondélé. Tu recourir. Et bah, forcément, à l'étranger. Mais en son temps, histoire de M. Mboka, vous savez, la force à l'issue à Congo, vous allez au père Zambé a payé à l'issue à Congolais et Zalé. Mais la force là vraiment, est-ce que tout le temps, on a même morale, de tout le même morale, c'est tout ça, c'est ça, bango. Est-ce que tu vois que la force là, peut-être ça, on a l'issue à Congo, il Congo, vraiment à Congo, tu veux Congo, wana. Que ça, bah, on va couper, si capable, bah, la bango, bah, ça, on a qu'au tambour, c'est on est, tu vas que le haut, soqué, l'église, on va passer à Bazali. Va passer, on va va passer, Bazali, là, oh, selon la Bible, Bantoma oyo Jésus-Christ soit-il pour batambusa lo banzambe. Mais bakoko la biso pe la kati ya bango la bakoko la biso pe. Ezali bantoma oyo matika oyo sengeli à tout moment kokutana na bango bakutana na bakoko pe bango bakutana na biso. Comme bakoko ba problème tozala ngo pe ko ba réponse comme melango biso. Est-ce réellement acte wana? Et ça les maka. Ba maladie comme belé lelo oyo etanga katuka ko mona yango te. Libala pas mal pour mutation libala et il faut que matanga dikoya bangomba ala ka tolo la se ni sala ko ko problème baka so photo zo ngapel sima baka ozo kene mango kemango ma tellement là nous siko zali zonga nous sima mi tala ko to outil est réellement zali bien préparé pour cela kuso sala wana est réellement tamo vraiment esprit bako ko bazo senga to tamo la parce que toi ba noir to ça ba bantou. Beaucoup de c'est comme si tu négligeais un mot. Et là, on sait ma conscience sur toi, analyse toi, ton monde qui était. Donc, les bientôt, ma autonomie. Il fallait peut-être qu'on te rappelle là-bas. Oh, le mot, comme la puissance, le parce que bon, malheur. Parce que bon, c'est mon message. Parce que mon pouvoir. Il faut que le Cameroun, la Moka, Ibrahim Chams. Tout cela parce que ça, on a mais ça, on a ça là, ils ont répandu la Congo Mobimba. Mais là, tu as poto, et bien, tu as ça, tu as dit, monsieur Belé, Benaka, tu as résultat qui ne pas naïe. Il m'a dit, moi, je vais te ma ponomie. Et il m'a dit, tu as le Afrique de Ningala. Mais tu as tout sauvé la bango, ma message, il y a malonga, oh, comment tu as à travers bango. Et ni les autres que vous à travers bango. Pour le haut Congo, ils ont la kimia. Moi, je suis Ibrahim Chams, chef de bonne santé. Je suis journaliste, santé ezali malamu mouvement Nangolo. Aussi tourner mon nez les sous-ça, aïe, vous avez comment passe, ma reluka ma bête, ma wata, place à l'Angola, oh, place à la Kenya, oh, place à la Asie. Ah, ma comme comment ça, il y a aucun marque ça tout. Les arrêtés qu'il faut voir qui s'appelle Bojupe temps. Bon, bah c'est le copé kaka, frère, il y a Dakar bango. Ezali ba Michel Moussala ndenge bengi sarabiso. Mais vu que tu as un cas de pouvoir où tu es pas d'accord qu'on a besoin de bisika tokenda libéla te donc tozonga toujours donc on a tokenda pour qu'on soit un peu baninga baza pour na pété baza na makasi ya koya boete et c'est il faut qu'on rejoindre baron bisika au bazwami alors nous on a tout ça la carrément tozongi su kati na mabele na biso donc ya ngomoni to yeli susu pété ko na ko zongi sa invitation oyo pesa kinga ye maintenant on sera ba déplacement on a zabe bandi comme subir la kisi ya Congo surtout la ville province à Kinshasa on va pas me luka kapé si ko organiser quand il y a absence na yo bandi ko na ba kutali kamate mais si yo ko ya ba solution j'espère qu'il essaie évoluer déjà tout ça déjà na ba WhatsApp ezali ba numéro ezali la moto à contactant na piste 243 89 55 255 40 nous mona ki azozwa ngai pe na zo ba kotali saye mai oyo esengeli to te ba. Donc c'est un peu ça. Donc nous avons besoin de contacter le numéro de piste 243 89 55 255 40 l'explique à nous sur WhatsApp et le ligne où tout ça là. Donc même à travers la ligne. Donc à partir de la ligne déjà na on va photo basi ba place belé to yeba ni forme o to yeba ko sungela bango parce que pouvoir ya beaucoup ko etambola bisika nyonso. Donc peut-être ici comme on a retino qui n'est place boy sala pratique boy donc les agneaux sont les carasses il faut natali ça peut-être c'est un problème aux années dès que tu as prophète am sous la poto moi si vous allez à Simba télévision c'est ce qu'on pas en fait alors bien passé prier pour monter le bico
De même manière aussi pouvoir ancestral peut-être mon la même voilà. Biloko wana eza moi passe par rapport ya ba pasteur nde balobaka bongo parce que eloko nyonso eza likamba pouvoir eza likamba nguya. Alors biso to ne ba pasteur bayaka peut-être kozwa ba pouvoir et pas na biso ndenge bayaka to kopesa bango pouvoir te ke simba kiti boye simba téléviseur boté wana eza eloko te. Mais eloko c'est la ça c'est que la pasteur na sala yango pasteur. Yango nazo expliquer biso tant to sala ka yango tant on contacter ngai ba pouvoir eza ba makambo o esengeli to sala. Mais faut ko lenga na ba na ba cérémonie moko to sala ka peut-être pas ozali wana oko sokola mai bo peut-être ko kino na mai bo peut-être ko kina forêt boye peut-être ko sala donc ezaka likambo tant on muta poussa na liboso na na ko expliquer c'est le canae. Donc on est au kinana bongo mais na forme o biso to kinana ngo eza pouvoir ancestral. Donc na pouvoir ya boko kota mola bisika nyonso et sunga rapé mutu nyonso eza na mutu moko te o eza ki o pouvoir ancestral sunga ka te non. Donc to sunga ka mutu c'est le problème o ya zanango. Alors problème o yo zanango na ko expliquer yo la soko za musika na ko expliquer mais soko ça on a vu la Kinshasa na ko bengiso yaka esika onga nazali. Et puis na ko expliquer yo bakana yo et que nango to sala boye to somba boye peut-être que nango boye en forme boye peut-être eza biloko mususu oke on a peut-être na bazamba peut-être okana niveau ya Kinshasa peut-être na ba rond-point parce que ba milimo tembo la bisika belé solution eza ka tetango yebisinga boye mala moko zu solution non biso toza lokola biso za ba serviteur. Donc on pousse il faut tout ça la alliance bon ça la alliance na ba entité donc entité on to pisi lokola exemple to moni lokola mutu aza na problème moko boye paralysé eza maladie et loko le soit le boko et loko moko ça la tina kati nzoto ya mutu donc eza esprit moko boye efandi na kati nzoto ya mutu wana mais eza pe na dire na ngo donc tant ozo sala ki alliance wana entité ce qu'on a dit bon vous en pensez mutu na be la paralysé oui na en pensez mutu na be la paralysé bon ngana zo ki no fa na nzoto ya mutu peut-être pendant 10 ans pendant 5 ans selon nous beaucoup de l'intention na bino alors tant esprit wana aki fan na kati wana et c'est ce qu'il faut honorer et soit na parole na pe au lieu sakaye au lieu sakaye au lieu na eza tant yo souffrir ya zo ka bien mais ça l'énergie o esala ki posa nini akota wana exemple na on peut que ne pona énergie ekota wana omona ke lorsque mission de service o ki ne peut-être ki na Lubumbashi et sungo ba transport exactement ba déplacement place yo peut ko fa nesinga ozala logis no tellement na fati moko boya balamu o ba na kolia nengo na pe ezala ka biloko wana alors ce que tant on tindika ba entité place yo zawana quelque chose en musique quelque chose na ville ya Kinshasa okomona ke to kotinda ba entité na biso ba entité pe bazana poser ba droit ya ba biloko na bango o esala ke makambo na bango tant on respecter yango donc eloko nous c'est qui na principe oyo ba koye bisayo nomona makambo na yo ekozala malamu c'est un peu ça nomona ba makambo wana ki na principe na yango na principe wana on kutana ezate tango to bela kati robela malaria 3 personnes mobile malaria mais le but que aux ndenge moko te différemment dans les autres naé corps naé amni na ko luka uzobika la kati donc ndenge wana pe makambo ngo ezalaka donc la kati mo ba mo chef bakotala lelo oyo siko ndenge mboka ezoko tambwisama bamalade comme beli na kati ya Congo la biso on a même ba secret oyo zai to mona fo mbela maladie secret fota mpaka moko boy mutu mo mukolo le ko mona mo bo mkazi bota bébé secret na zoto mo so ko bota bébé mukolo ana âge mo be que ndibite ke maladie auto prostate to maladie ko zakata zoto mutu dino takeba o va vivre là ba kokola ba entité ningo ba wana tabo saka ba analyse ni surtout wana bon moi vous allez vraiment nini les solutions ezalani pour monter aux lobiko par rapport à makambo surtout wana lobiko ezali na makambo nyonso wana ndio tozoloba awa na kati ya biso tozosala la musala na kati ya pouvoir oza ya bakoko na biso pouvoir ancestral ndio moto yosunga mais ce que ozomona ki mabe ezokoma na kati ya mboka bambe wana ezuta peut-être na bato o bazo kamba mboka parce que lobiko ezaka na pouvoir ancestral te lobiko ezala ba forme banzela ebele muto azwaka lobiko na ye eza bato musu baza na kati ya na ba science occulte ba mususu baza na kati ya ba science occulte na kati ya science occulte ezala ba brèche eza ebele kuna mutu musu aza posa a réussir azwa vie na ye ezala kitoko azwa mbongo na ye ebele ba musu bazoki na ba loge noni ba musu pe bazwa na pouvoir mo azo kanisa ye na pouvoir c'est parce que na pouvoir ancestral au mona eloko mote ko nourrir
mais na muto so que ezali eza bonganga te to baloka bonganga muta koya kitap sa lebe albotini pas dia mutu la famille toi belle saboye pouvoir ancestral eza kindoki te eza pe kinganga te mais nganga nde apusanaka liboso na biso po aza pouvoir. OK, pouvoir o biso tokopesa ye entité o tokopesa ye ano travailler na ye nde mona siko entité wana siko yine ano dirige ba misala parce que même chef coutumier même nganga akoya epa de base pouvoir akoya epa nanga parce que ba chef coutumier pe baza mususu azanika juste pour na koteka mabele nde tomonaka ebele mpona kotekaka mabele mpo okatelaka mwa lisika moko mais biso toza pouvoir oyo ezouta kati naza na mabele epuis naza na pouvoir oyo ezaki soki omeki parce que toza na baterrain eza ebele oyo tobundaka nango mais soki mpe omeki okutani na yango alors pouvoir ancestral ebele bayaka epa na biso tomona toza banganga te mais nganga nde azuya mutu azuya epa na biso ntango azwi pouvoir epa na biso ntango akisa makambo nde babengi nganga okoki mpe koloba mpe action acte moko osalema ozonyoko la population ose constaté mpo lobi mpe résultat monani résultat ezali entre autres baérosion ezosalema na mboka partout tout cela ke bino bozosola bakoko oki mpe esika botelemi bosangani mpe botelemi mpe spirituellement mpe socio mpe monani nazonga sikoyo eza ndenge opposé osangisi yango mais sikoyo tozokende molomolo nde tomoni ya liboso bamaladi ekomi ebele ntango maladi ekomi ebele ozomona yango totoloba basin soki te eza ebele donc biloko mosusu tozobela yango eza normal te eza anormal melaka basukali batilere nyonso ntongo midi bamosusu bamelaka ti mais ezaka maladi sukali ekozwa yo te na nzoto mais eza envoûté banvoutima ezali basouffle maladi moko bo osouffle basida ya kindoki ekoma tout cela nde omona totritaka na yango tozosungela yango bato mais mingi oyo biso tosalaka eza maladi oyo eza spirituel oyo eza molili nde bato baloba spirituel abakeli motu eza ya molili envoûtement moko boye ekangi na nzoto abalaka te moko boye abalaka te aresir te na vie aza paralysé biloko marque wana tout ça topesi mwa exemple moke lokola toki na bato oyo babelaka tension babeta estomac toza na estomac oyo eza peut-être olie biloko moko bedérange estomac toza na trois formes ya estomac mosusu obeli maladi olie eloko moko bedérange estomac mosusu eza estomac moko peut-être euti na kati oraisonner eloko moko boye on eza deuxième forme oraisonner eloko oza na baproblème moko beleki yo peut-être vraiment estomac ebeti yo eza mosusu ezosoki eza kindoki omoni trois formes wana oyo bamaladi oyo bato babelaka mais siko biso tokoya kotraite oyo eza ki ya raisonnement na yo te oyo eza peut-être ya biloko olie te mais oyo eza sikoyo spirituel nomona biso yango place wana toyaka ya spiritualité oyo eza ki ozongi na kati ya kotimi na yo esiko place biso manzaka siko esala nini etelema eza peut-être mabele oyo ezolobela baesprit makambo olobi peut-être baérosion makambo ebelebele eloko nyonso omonaka eloko nyonso eutaka tolobi baentité mabele eza ya biso eza ya bakoko na biso bakoko bafandi place wana eza peut-être makambo moko boye ezosalema malamu te baentité mpe bakosilika nde tomona bamboka mosusu omona vraiment inondation esalami ya mai omona neti bagoma kuna osati volcan ebimi parce que peut-être mabe moko bo esalemi peut-être nzambe asiliki soit bakoko na biso pe basiliki nomona biloko mosusu beroso esalemaka parce que mabe eleki mingi omoni alors ce que pouvoir ancestral eye kokalima babiloko wana eza bato mosusu pe tokutaka na nango eza moto mosusu neti baentrepreneuriat moto azo entreprendre okomona alouer espace na ye soit alouer maison na lopango moko boye lopango wana omona ntango akisa makambo ne sans qu'il consulter tout exemple maître spirituel lokola biso pepe oyo sans qu'il consulter biso omona asa makambo esimba ezate donc on dit le pas au mot le pas entreprendre faut qu'on le guide spirituel parce que la guide spirituel akoye bana ko checker na place oyo ozolouer na mabele wana est-ce que mabele za na ba problème pesa mabele musu za ba problème ba wela ngona famille ba botula ngo mutu wana atokolo pas ngona la sorcellerie na yimoko boye azandoki to continue na progresser te faut pas quoi mais ce temps tout ça ba guide spirituel to bana ko checker na mabele si ma ko checker mabele so mabe ezali au moins faut tout
longolana mabe wana soit photo tiana no malamu moko boye entre ba entité obiso to kotindeka place wana omoni photo tiana kimia moko boye wana et puis ko photo ça nini to tindika bato baya na esika biloko oyo zo sala na biloko oyo zo sala omoni le pouvoir ancestral ezoya wana tozo tia apport na biso pona kosunga bato na difficulté donc toja peut-être muto sana na magasin na ye ezoteka mama ba biloko ne ezoteka mama la mte vente ezate ne toza wana pona kopesa apport na biso muto za na posa par exemple abima député o ba chef ndenge ba poste o ya za na posa surtout comme na ba moment ya ba élection donc tant que za na pouvoir ancestral za na pouvoir ne okomona okamata pe pouvoir o wana zoluka mais so za na pouvoir te omona mnyonso kosala ezosimba te omoni tozo tsunga bato oyo bazana ba problème lokola tozo sunga bato bazana posa bokoluka ba succès peut-être le mabala mususu amour ambiance na kati ya bolingo za le souté le papa qui papa maman bala ka bolingo za ka ba désordre ko swana ka tout ça ça bandaka malamu mais à un moment donné baby tozo tia kimia na kati ya mabota wana bon na mususu za fait mususu moi c'est depuis tout moi c'est pour tout kondala ka basi abota ka te peut-être on pas bota ka te mais pas comment la libala ko mabota zaté ko trouver solution ndenge par rapport à ça solution ezali par rapport à muto a contacter ngai tant contacter ngai il suffit quand on va passer un numéro malgré numéro chef Yango les alliés déjà affiché la télévision mon moni abiso numéro za sewana zali aye ya papa tout cela naye sont bien le numéro là mais à tout moment va se rappeler nous pour beaucoup pour comment est-ce que beaucoup atteindre facilement donc na muto oyo a contacter na plus 243 89 55 255 40 plus 243 89 55 255 40. Donc, plus 243, 89, 55, 255, 40. Donc, les gens qui ont été parcelle na bango, lupango na bango, ils ont été kamaté. Alors, biso pouvoir ancestral, ils ont été pour kosunga batouana. Au sala effort, lupango wana esanini été kama. Les gens qui ont été azana musala na ye, azo envié dans une promotion. Donc, toujours sur un peu batouana pour sa batou promotion. Moni, promotion le coup la misala, la activité partout. Partout. On a besoin de promotion. Même aux ana musala parce que moko boza engagé ne sika moko boza envier sika moko boé. Et pour exemple soit aux ana posa place wana na envier comme mutu moko azana, tous ana posa tout tia place wana pour commission ne sika wana. Le problème o ezaka belé. Tous ana enkodia. On peut toujours soutenir ngo bateau parce que na pouvoir ancestral tous ana eloko o ezo sunga bateau ezo pesa bateau finance. O ezali ki enkodia. Biso ba Congo bato ba yebi kodia ba yebi yango ndenge ni e fonctionne bien que bino ba Congo mais okuta tout ça les mungala azana ye mutabandundu azana eta mususu muswahili na yebité celui ko sandine par rapport à kodia wana donc kodia ezo qui peut écoloter mais technologie beaucoup échanger kodia ezali ba Congo le monde comme qui veut sur le côté ezali ba technologie c'est ka ou bien ezali ka ezali technologie té ezali ko changer pe bekoloté mais ezali peut-être biso tozaki basé kaka toujours na province wana omona mutaza na province oyo ake na province mususu ezaki moi passé parce que lelo oyo ezaki chasse sangisaka bekolo nyonso ba nation nyonso le monde a tant on ça déjà congolais congolais té mais tant on ça ka ime on ça na poser ya substance moko boy oyo sumayo soit na commerce yozo sala kodi ezala po ebotila omongo to kosunga yo na yango de ceux qui peut écoloter de ceux qui peut ba condition makasi ba condition te tant mususu que mutu aka poser bon moment mutu sala boy ba kutwana et pas na ngai contradiction ezala raté na zotulola na télé awa place pe na solola libanda et puis na place ya musala okuta contradiction te et pas nanga makamba makile ezala raté très bien de ce contacter na okuta na ba principe c'est nga faut ko respecter partout même la Bible les principes ezala toujours même na muntu oyo a respectera principe wana alongaka makambo oyo azola ngo posa voilà donc okuta na ba principe to kotalisa yo makambo ndenge e fonctionnaka et puis tango respecter yango okozo solution na yo voilà merci beaucoup de venir à moi la mboka le grand chef Ibrahim Cham soit allé vraiment moko ya baye o bakoko ba pesa qui vraiment me liloba o ya kuta la rasura bon pas même la biso vraiment la réponse est permettre que tout ça solution problème tout ça nango biso vraiment mi tout ça ba conviction c'est parce que tout le monde est belé hein ba biki extravert yé puis mi ba benga kana ndenge ça ba déplacement mais là monte tout ça comme sani awa chef so mo de tombo la mona le vandi kana sebo la susu ta susu nzamba ba ko vandi sika wana alors ta la caméra expression qu'on peut à travers donc la moni kingo za kotonda
mutu pe na eza rotonda maboko eza pe rotonda détail na so tuna ba cadena porte belé oyo ezali mpungu mpungu to ka mpungu oyo toyoka ka mpungu yango oyo mpungu eza na pona kosala makambo ebele parce que awa okomona ba entité baza entité mais ba entité baza awa peut-être ba weba entité donc eza na ba esprit oyo baza awa oyo ba koko na biso baza awa na kati problème ozana yango tokoya kotia makambo na yo awa ozana posa okanga mobali na yo to mwasi na yo akoma kokabela yo ozana posa okanga patron na yo akoma kosunga yo ozana posa o envier esika moko boye o bloquer mutu moko boye na makambo moko boye tokoya kotia ba makambo na yo awa de yo yebi makambo wana ozana ngo besoin ba problème tout oyo ozana ngo posa okanga mutu tokoya kokanga ye awa na kati ya pungu donc solution ba problème tout ozo luka la vie pour ozana ngo kimia donc à travers nde mpungu eza tokotia komo na yo okoloba maloba na yo awa pe maloba na yo kokisama très bien ozana poso kanga mobali na yo ozana poso saisir poste moko boye tokotia ba makambo nyonso awa na kati ya pungu explication okozo yango malamu tant o contacter ngai ndio komona bisika oyo eloko yo kanisaki ndio omoni yango na réalité na kati ya mpungu oyo bakadene eza awa tokozwa kapa la kadene ezali mopazi na ngai na yango pa makambo nyonso esa nini ozana poso kanga makambo ya mutu moko asala o mabe mutu moko asikoka yo mbongo mutu moko bo alianga eloko na nga boye pasi oyo kala pasi oyo kaka wana makambo nyonso solution nango yango oyo yo mo oyebi ke pasi onga na santa tokotia makambo no a so tozana pose esengo moko boye na yoka na mutu moko bo akoma kopesa nga ba mbongo akoma kosunga nga a promettre nga ba voyage a réaliser yango a promettre nga libala akokisa yango ba makambo eze belé tokotia yango awa kasi bon bon duka misu bala kazo sa musala compagnie azo sa musala kitoko mais aza trop combattre siko mais on a tendance ko yé pena patron attente bien la société ozana posa sala malamu ozana posa o garder poste na yo oza toujours bien na patron na yo oza toujours bien na DG na yo soit tu yomo oza DG oza posa ozala toujours kana esika wana nde tokotia ba makambo na yo awa na kati ya mpungu ba entité baza aba kosunga yo pe kozwa solution na yo de oyo ezali elembo oyo ba entité baza awa bazo ko soulager mitema ya bato mais c'est quoi exemple mutu mo peut-être azoluka comme mokozi mais mutu na mais ça les a mabe assassin les a mabe ko nyoko la population est-ce que bakoko ba pesa ka faveur mutu na pe a causer toujours ça musala biso et pas na biso tolinga toujours makambo za na droit mutu a changer ka tango aye ko poussa na liboso ya bakoko parce que bakoko baza wana on a vérité mais tant oye pas na biso na mutu azana idée aboma mutu mais oye pas na biso koto to bomara mutu te mais biso principe na biso za la raboué donc faut qu'on landa lokolo na biso donc oya ko sala mutu mabete o eza eboma mutu mais on revendiquer droit na yo to besoin na yo de bakoko basani ni bakoko ki sa posa na yo ozana posa ya succès na art nyonso ozana posa obima na sika moko boye ne tangoye pa na biso to kosunga yo parce que pouvoir ancestral ezana pona kosunga bato eza apport na biso na kati ya société et belé bazati ba masque de vieillesse do mona ke toujours sungela ngo bato ebele toujours sunga bato na pouvoir ancestral to sala magie rouge té magie blanche té le pouvoir oya bakoko na biso. Merci Madame Boka Ibrahim Cham c'est toujours continuer au soir bon moi ni sur la livre ma mingi ngasa la question parce que mingi bobe ngai ngai na sabu que numéro na yango wana il peut toujours chance de coûter malgré tout ma voyage ici kai koya je sais tout au kangai vraiment à répondre de ba mitune belé belé au ba ko tula kibiso mais la linga c'est quoi Madame Boka Ibrahim Cham chef avec beaucoup de respect à la caméra voilà j'attends pendant 2 minutes selon la population na yo population na bazaka ba congolais te ba ko même ba congolais à Brazzaville ba ko même ba ndiko mse ba position la pays moko te ba ndiko belebe bazali ba problème mo ndenge ndenge donc selon la minute ba sala ko na rabiso on passe à besoin ko za lobiko à travers bino message ni pe li lo ba ko yebisa bango par rapport
d'abord moi na bango la caméra on a simba tempo na maboko en tout cas lancer message sur la bango kitoko. OK, merci de ko journaliste à l'Edewa na moni presse vraiment mikolo eza yo ndenge déjà ezala toujours d'habitude tu peux chancer oui na biso pesa déjà toujours tu as rapport na yango. Merci. Alors no moni ba maman ba papa bilenge eza solution na bino ngai na ya ko pesa bino ba solution. J'espère ba oba yebi nga balanda nga pe déjà na ndeko aledewa ba yebi musala onga na salaka. Na yaka awate pona maseki. Na yaka awate pona ko sala ba maseki o batu musu ba salaka mais na yaka ne pona ko pesa port na nga selo ba posa na bino. Donc difficulté nyos oyo za nango état spirituel. Difficulté nyos oza nango pangusama ya misuno okozwa solution na yo. Mutu oyo azana posa lelo ba élection yango ozana posa otie candidature na yo na bisika nyonso oyo batiaka candidature tokoyeba kosunga yo ozana posa obima député obima ta bourgmestre ata poste moko bo oyo ozo envier tokoyeba kosunga yo mutu azana posa akota na compagnie moko boye bazo rejeter ba dossier na ye tokoyeba kosunga yo. Muntu azana posa poste azana yango ayeba comme azala na yango toujours soit amata promotion na ye tokoyeba kosunga ye na pouvoir ancestral azana poto bisika nyos oyo ozali ozana problème mikanda ba makambo ebele makambo ya bolingo tokoyeba kosunga yo ba difficulté côté ya finance pour oyo ezali et puis tozana code ya ezali ekoyeba kopesa yo finance bina kotalisa yo code ya eza nini code ya eza na deux formes code ya eza oyo utaka na kati ya famille ezali pe na code ya oyo tozo pesa et puis tokoyeba ko expliquer na mutu oyo contacter ngai na plus 243 89 55 255 40 plus 243 89 55 255 40. Attends, on a ta masque de vieillesse. Attends, on a un problème ya mabota. Ndako na bino kimi ezalaka te papa maman ko na papa pesaka maman mbongo te. Mobala promettre libala poto ozo voyager tozo kenete bolingo pe za mabe to kotia kimia okosepela. Dans le problème nyos oyo zana yango. Terrain ezote kamate le pont ezote kamate. Pouvoir ancestral ezana pona kopesa solution na yango na mutu a contacter nga to kopesa ba détail makambo nyonso ndenge esalemaka nazwa kaka identité na yo complet nom poste nom et prénom na date de naissance na yo nde yango na vie na yo. Très bien. La base sur le retard c'est parce que à l'objet déjà nyonso esika ki aloba donc ba mingi ezali que ndeko en tout cas à ça bureau de la Kinshasa awa mais mingi alobi bien que à ça comme ça bon va faire na ba intérieur ba faut répondre ba problème osé belé awa quand il y a du ça ba problème on l'a nié ba de kino suka so mo que ba sur lobby on ko ta émission avec retard quand numéro ni la komi wana bengaye na numéro wana on ko ba réponse moko appropriée et ko permettre que aux solution la problème aux alango. Moi, je suis vraiment la souka. J'espère que tu le dis. C'est que monsieur a toujours moulé parce que je belé. Comme la souka, merci de me répondre parce que j'ai vraiment appelé moi tu as bien qui sur biso ça bien vous mettre. On te donne on va voir on va commander j'espère que c'est pas comment ça la souka je crois que tu continues sur comment comment sonner belé. Merci vraiment, merci vraiment. Merci vraiment. Très bien. Merci à Ingrid à ma tête, c'est mes réalisations montage à ma soeur mon collègue, si ma caméra tout le monde bongo. Moi Namboka Wilfried Samba peut te souhaiter ma bienvenue dans moi Namboka. Benjamin Kilunga autaki mo bembo musika na cadre toujours donc le information surtout pour la bonne école mo qui ba to bimaka ba na misika ko ba information na passe. Là to benga la bino boya vraiment ko soutenir biso po à travers ba soutien nous permettre de déplacer ba même ba Kasai na ba Kananga na ba Mbujimai na ba Lubumbashi partout pour ko ba information et c'est mais ba moi ko za mo que c'est toujours que bino ba ko za ba partenaire moi malamu. Merci tala to solo ki mingi le mo mboka Ibrahim Champ ça ali mo continuer à traiter ba maladie la marque toutes sortes de maladies toutes sortes de problèmes aux alango à travers force bon spirituel et ko permettre que obima na mutambo aux alango
to comme to si c'est pour la mokalo mais beaucoup de s'abonner na page YouTube la biso Mbonda école officielle pour beaucoup retrouver peut encore élément au la carte ya page YouTube la biso prochainement to kutala peut recevoir toujours la carte kaka édition la biso pour weba boni mboka zali kotambwisa mafuma botika mal peut kutani c'est kolo yesu azongité